Bonjour Bandeko, merci na ba soutien na bino, merci na présence na bino. Tozolo bela toujours musique, eza place à ba critique. Makambo c'est l'équipe, concert et l'équipe déjà kitoko batu ba se retrouver, mais eloko etikali kaka eza ko pesa conseil parce que makambo fali asali atiki défi munene na musique na biso défi. Parce que soki obet na obeti te, okotika la jamais ko critiquer ko ya koloba makambo négatif. Parce que za place oyo nandimite ke lelo tolobi bokutokozala na mutu oya koya kotia munoko soit kotia zolo abandi koloba ke ça risque d'être compliqué pour na ba musicien ebele. Mais en tout cas toza kosolola toujours ba Gaulois bozala na zakeba nazo pesa bino no ba makambo nazo pesa bino makambo depuis bozala ba Gaulois depuis bokoma ba Gaulois bossa la compétition contre ba warrior. Est-ce que bino bossi bozwa disque d'or? So dans bozwa te déjà bofanda kimia ba gagner bino na moko. Depuis bozala ba Gaulois. Est-ce que bossi bo beta you arena? So ki nanu te bozala kimia. Depuis bozala ba Gaulois. Est-ce que bozana plat disque à platine? So bozana ngote botika ba warrior ba sepela basali makambo minene na Stade de France. Bandeko tozoko tasika na makambo. Est-ce que botali podium ya Fally Ipupa? Batu bazolo bela makambo nyonso. Les gens parlent ya forme ya ndenge Fally a koti bazolo bela musique ba image ba son. Mais lobinga na mekai ko lobela podium muke. Mais lelo na lingina lobela pe et là il y a Fally. Présentation artistique a Fally. Donc présentation na yenanu. Azakoya attaque humain. Tango azakoya elambaza kolata moni biloko batoze kolata ba chef ya kala. Baba nini ba film toze kotala ba Dona Beja ya ba Catalina et Sébastien ba film wana ba Terra Nostra bilamba ba chemise wana chemise zaneti soki ba ballon. Awe vimbi Fally faso aza kolata ezate ke on dirait zo kende mariage alati ba veste ba cravate ba nini ndeke fere ba tunabino balataka. Fally aza na aisance tango aza kolata ilamba eza ko simba ye tango azo telema bozo sentir aura muto aza na aura kobenda plus de 80,000 personnes na stade eza aura muto ya koloba keza aura te aza na makambo ya définition ya mo aura. Fally azana capacité à koloba likambu batu bayoki. Soki alobi likambu lokola azana concert batu batosi bakeko yokaye. Basombi babiye. Ora ya ndenge wana. Soki mutu alobi ngana azana CD bokende kosomba. Na semaine moko meilleure vente ya Europe. Bande kobotika biloba loba. Tosoloba nan tosolola. Claude de Musirikani na pesi mbo théâtre. Zanga Luzolo, merci. Linda Mbaya, merci. Toza kosolola toujours ndeko nangai la dame des dames Irène Mabweni, Mami Lome Bambo Théâtre, Cédric Mbolela na Pesio Mbo Théâtre, ndeko nangai Mami Sadiki encore une fois merci. Joao Kibinda na Pesio Mbo Théâtre, la femme de Valère et Patricia Edouard da Bambo Théâtre, Jivin bon, en tout cas bozé belé. Boza ebele oyo boza kokende vraiment na nzela ya vérité parce que mutu nyoso aza kozwa courage a kotia moi commentaire na ye c'est parce que il a se retrouver na kati ya makambo naza koloba yango aza konini ko intervenir ko participer na kati ya émission na ndenge ya commentaire batu baza koloba est-ce que boyebi prix ya podium ya Fally Ipupa prix ya podium na sala ki émission lobi na lakisa ki baba capture na ndimite ke naza nango po baba mémoire ezoko makamuke naza ko efasa ka ebele mais prix ya podium ya Fally podium ya stade wana 1,500,000 euros. Qui pourrait imaginer que podium eko kene na prix wana mais tango tozo sala concert et sika nazo kende ko shitenza awa tango toza kotala concert après koyoka prix oyo ezako etroublé na mutu nyonso 1,500,000. Un musicien oyo ya makelele oyo ya bandale oyo bandaki na makambo na ye leki ya mama na biso Sisi de Jima Pata camarade ya kibomwana ya Sankara de Kuta
yende azako mata azako obligé azako kende ko louer podium ya valeur ya 1,500,000 euros par exemple. Mais si katango tobandi kotala concert basala ki architecture nango ba structure nango ndenge ba montaki yango kaka ndenge sika ba chorégraphe Fally aza kobima ndenge baza kosala makambu. Vous vous rendez compte que Fally aza na hauteur, il s'est préparé, il savait de quoi il était en train de faire. Podium na niveau ya 1,500,000. On s'attend à quoi? Bato ebela bozo sala bozo comme ça bango ba kompanani ba adversaire ya Fally Ipupa. Bango est-ce que ba beta kutu na podium à 100,000? Podium kaka ya 100,000. Parce que concert yozo koti sa mbongo ya concert à 40 euros. Bato baza ko ya pe belete. O kende ko tia podium ya 100 euros. Ya 100,000 euros. Pose à combien? Soki bato bakoti 5,164 na concert par exemple kaka ya Koro Arena. Ba prix à moins cher zaki na 40 euros. Mais prix à moins cher à Stade de France c'est à 63 euros. Donc 23 euros il y a plus. 23 euros il y a surplus ya concert à Bakoro Arena. Ya batu ya ndeko na biso fait rigola le padre. Sikaboye bisangai. Budget oyo Fally aza kutia na concert. C'est sûr que ndenga za ko mise boye ba retour to kozwa ya bien. C'est ce que on a vu pe na kati ya concert ya Fally. Prix oyo atie pona atie défi na podium ona no totikala komona te. Retour nango ndenge basaleli yango ndenge babini nango. En tout cas, je ne sais pas si tu ko se féliciter Fally Ipupa na ndenge nini pona professionnalisme wana. Parce que ba musicien na biso ebele tango koyoka mbongo kaka akokima po déjà prix kaka o tozolobela 1,500,000 eleki bandako ebele ba musicien toyebi tozana bango na Congo. Bandako ebele ozwi ndako ya nani ndako ya feri ozwi ndako ya nani ya banani oyo batutu o balobaka bilobela lobela azata na ndako ya 100,000 ete. Mais sika podium ya Fally ezokene na 1,500,000 Sika soki tolongwe kuna na émission nasalaki déjà la fois passée, Fally a cotisé à peu près 25 millions d'euros. Dépasse à Sali ezalaki il y a 10,400,000. Donc na 10,500,000. Donc à peu près na 14,500,000 ya bénéfice. Soki ba producteur ba zimbongo na ba récupérer déjà 10 millions na bango. Baza na 14 millions o eza ko tika la kaka. Sika soki ba kakoli katikati kasi. Parce que 10 millions wanande ezana ba prix ezana ba sécurité ba ta promotion marketing nde 10,400,000 sur 25 millions sika otika eza soki ezanini 14,500,000 toloba 14,500,000 nde bénéfice après ba dépasse bazana 14 millions. Donc na minute oso ba pesika ka Fally ata 7 millions bana na yenyo so ba kozala véhiculer ba kozala pe ba propriétaire. Donc na minute oyo mwana na biso liboso niese na ngai Keina Ipupa la plus belle de toutes les filles ya ba musicienne aza véhiculé na minute oyo aza véhiculé aza pe propriétaire na niveau ya poto. Yango bomona kabana ya Fally bakendeke ba club ete baza basi ya ba jare wana te. Mais ba musicien misu bozo sala ba comparaison bo mona ba photo na bango na YouTube baza ko bonga ba kende ba club. Mais Fally donc botala nanu mbongo oyo Fally akotisi 14 millions. Musicien nini na génération na bango oyo akoya ko tout atolo kinga na kotisa boy. Nga na sala boy. Azate makelele kaka pamba ba comparaison yo mtu ozo comparer na mutu mususu. Bino na lobaki na bino bandeko bino bagulwa bosali erere munene vina bino mobimba botikala kokotisa zolo na Stade de France te musicien na bino boza kokumisa Stade de France ezelo donc aza kochela kutu idete muninga na ye abeti stade sale wana avant 50 ans abeti stade avant 50 ans et puis abeti yango mibale. Sika soki oya koya sima ya Fally toyebi prix ya moins cher ya Fally ezalaki 63 oya koya après Fally soki atie prix ya moins ya 53 sala ngo balobiki etondi te et puis abeti mibale te
tokoseka ye to tokoseka ye te. Nakilelo soki nanu mutu abeti stade te fali atikali na level ya likolo. Nakilelo soki nanu mutu abeti yu arena te fali kaka atikali parce que eza ba devoir oyo azo kotika kaka batu babeta. Na prix ya combien? Nombre ya batu baza kokota ba spectateur baza pe combien? Musique ofela nani fali aza kobeta. Botala ambiance, botala spectacle, botala ba chorégraphie, botala communion ya fali na public, botala makambu nyonso ba synchronisation o fali aza kosala na podium wana. Ça eza kolakisa que ce n'est pas un parvenu na musique. Aza mutu a préparé makambu na ye. Il a préparé atia ki surete alongola ki doute na makambu na ye. Tango azako chaka badate ako yu arena bato maki ona kobeta te abeti aleki abeti nini stade de France deux fois bato balobaki ko nini lelo bakomi koloba capacité réduite sikabino nam oyo akobeta capacité maximale akende pe kotia soki fallait abeti capacité ya réduite boluka pe musicien oyo akende kobeta capacité réduite kaka na stade de France wana tondima ye. Soki ozana simana ozana mutute kotiga makelele te fali azana batu azana équipe azana bureau azana ceinture azana manager azana marketing azana équipe ya promotion équipe ya communication azana objectif eza lokola biba donc ye aza parvenu te ye mutazo mema musique ezate lokola ba leader na bino musique mutezo mema bango mais fali mutezo mema musique azo kumba musique lelo tozo kende na stade de France ya memi musique kuna lobi tozo kende azo mema musique mema mais bino boza ko forcer on ne force pas la nature mutu na mutabota mana marque na ye caché a fali eza don munzambe mutu apesa na fali lelo soki abeti double stade eza eloko eza destiné fala ki abeta yango. Aza petit frère propre ya mama na biso si de jima pata. Aza garçon oya finga kate. Aza na discipline na ye. Akotika la jamais ko cracher na loboko oyo elesa ye asala kayango te alobaka makambo wana te. Lelo fali akomi symbole ya rumba mondiale. Tango bazoloba rumba mondiale, bobo sanate ke rumba eza pe na bakiba, rumba eza na ba Colombie, rumba eza soki na wapi na ba soki na ba Chili, na ba Peru, ba Amerique latine wana nyonso eza na ba rumba. Mais ikone ya rumba mondiale eza congolais Fally Ipupa. Ona lobaki te. Nga na lobi na ngai. Bino kaka tembe. Nakomi na suka po partager.